Bonjour, bana mama, bonsoir, ça dépend Ernest Sobozwa, Miss Noela TV, bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola, oya pesaka pema, oya batelaka aluluka ko batela biso nyonso, bisika nyonso bozwami na Asie, na Amerique, na Europe, na Afrique, bambote ya Noela TV, Nzambe ya bomba lokola, abombaka biso, en tout cas abomba biso kaka. Balanja Noela TV, la Chine, la famille, bambote, Ernest Bokosa vidéo na biso. En tout cas, tozang sa te ko like, ko s'abonner, ko aimer et ko sala biso pe bien makasi bana mama. Bana mama. En tout cas, na ko tela bino la baron bino moko bo yo kandenge azo sala publicité pona bandeko na biso, pona artiste na biso ba yembi yankolo. En tout cas, azo koloba ke bino nyonso boya na le 19 pasteur Mbiye akobeta na stade. En tout cas ekosala bien pona kobinela nkolo, pona koyembela nkolo, boyebi ke na loyembo pe na losambo bato nyonso bazalaki na malade na ba problème babikisamaka mikakatano ekatanaka balie nyonso ebukanaka. Alobi pe susu ke le 26 frère Nabiso Mike pe akobeta pe na mai, en tout cas na arena ya de France. Donc boya ebele bokota boya kokomisa nkolo na ndenge ya busolo, bolanda biloba ya batu te, landa te ya mwasi na ye oya lobaka wana nyonso bolanda ngote bino boya nde koluka nde elongi na nkolo. En tout cas na kotela bino la baron mama ya Arieta oya zo sala publicité bino moko bozo mona au four au moulin bomona ki bino nyonso na arena Adidas ndenga mipesa ki corps et âme to mona ki ezala ki plein 2 jours successivement elandana ki bino moko bomona ki yango na miso. Rien à dire, en tout cas pas de commentaires ya mabe elekaki très bien. Soki ke bandeko na biso bartiste ya mboka na biso bazo sala lokumu ya mboka na biso, pourquoi pas to kumisa bango, pourquoi pas drapeau na biso ezokende par-ci par-là bipai nyonso ezaka pona fier ya mboka na biso. En tout cas mitema mabe, en tout cas bata mitema mabe nyonso, en tout cas botika bartiste na biso bazosala makambo ya malamu, to soutenir bango, to longola nde ba polémique ya ezanga tina, to longola nde mitema ya mabe ekofutaka eloko te. Nazo tiela bino la baron boyoka ye na bokebi nyonso boyoka ye vraiment L'homme moto na nkolo ngebe na mois de mai kao to aya opambola ma pas de distraction na mois de mai ya nzambe keba na loyenge tout monde na 6e mois de Genève Zambi boya le 19 mai pasteur Moïse Mbiye na stade des martyrs bonya Adidas arena ebungisi bino ki bonzambe franchement Adidas arena ebungi kandengo lobi kakini mokonzi la baron fanda na yo biso kasi ngabo le 19 pasteur Moïse Mbiye na stade des martyrs bato babuka na makolo baba kuna miracle nde miracle le 26 mai le 26 mai biso pe bana poto direction Zénith na pasteur Mike Kalambai anyi atababor le kanzela tokende moto na nkolo ngebe boya bozonga boye le 19 mai pasteur Moïse Mbiye na stade des martyrs bonya Adidas arena ebungisi bino ki bonzambe Adidas arena ebungi toza ya nzambe ata toke benda biso kasi ngabo le 19 pasteur Moïse Mbiye na stade des martyrs bato babuka na makolo baba kuna miracle nde miracle le 26 mai nkembo nde na nkembo le 26 mai biso pe bana poto direction Zénith boya ebele tokumisa pasteur Mike Kalambai yembo anyi atababor losambo nde makambo moto na nkolo ngebe moto na nzambe na mois de mai kao to aya opambola ma pas
de distraction na mois de mai. Ya Nzambe. Keba na loyenge tout le monde en a 6e mois. Na Genève. Na Jésus de Niance. Boya, bozonga boye. Le 19 mai. Le 19 mai, Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs. Bon Adidas Arene et bungi sibino ki bon Nzambe. Adidas Arene et bungi. Toza Nzambe. Ata toke benda bisoka singa boye. Le 19, Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs. Bato babuka na makolo baba kuna miracle nde miracle. Le 26 mai. C'est quoi? Le 26 mai biso pe ba na poto. Direction Zénith. Na Pasteur Mike Kalambai. Agni atababor. Simon Zera Toleka. Moto na nkolo ngebe. Amen. Oh, na mois de mai kao to aya opambola ma pas de distraction na mois de mai. Ya Nzambe. Keba na loyenge tout le monde en a 6e mois. Na Genève. Boya, bozonga boye. Le 19 mai. Le 19 mai, Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs. Bon Adidas Arene et bungi sibino ki bon Nzambe. Adidas Arene et bungi. Toza Nzambe. Franchement, bola kisa bon Nzambe, sans Nzambe. Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs. Sans Nzambe, en tout cas, bana maman, sans Nzambe. Le 26 mai. Bana maman. Le 26 mai, biso pe Nzambe. Boya. Bana mama, bosi boyoki mbela oyo la baron aza kobeta, distraction ezoleka ebele. Tomoni ba concert ebetami ya mokili ebetami ebele. Donc sikoyo azobeta pe mbela bana na Nzambe totelema, totelema tokende na loyembo tokende koyembela les rois. Les rois obo kendela ki d'abord ezalaki pona mokili pe esepela. Donc oyo azobeta mbela pona le 19 pona le 26 ezali pona mokonzi na biso oyo mopesi na pema bana na Nzambe. Tokende ensemble tokozanga kuna te tokokende boya ebele boloba teke te kakini mokonzi azobeta mbela aza moto masumu te yo moko pe oza moto masumu kotala masumu ya muninga te yo tala d'abord ya yo moko kende okumisa nkolo na peut-être pe yo kokende kuna ozalaki na malade ke kuna okena loyembo Nzambe akokangola yo akobikisa yo boloba teke kakini mokonzi wana tokolanda ye te yende alobaka biloba aloba na réseaux sociaux yende afingaka après akokende kuna bato mokili kuna esimbi te azoki kotona bato na Nzambe te Nzambe akotala nde motema akotala nde kakini mokonzi te mitala yo moko ye azosala nde publicité ye azobeta mbela azolamusa bana na nkolo bana na Nzambe kolala te lamuka lamuka moninga lamuka ndeko kende koyoka liloba na Nzambe ezali eyaki yofele eza ya mbongo te eza yofele mais boloba ke siko eza yofele pona nini na concert ngo kuna na salon to kota to futa non salo wana eza mundeli mutasala ki eza ye mutasali yango te. Donc yo kende kaka pesa ndambo na yo kota pete basala mpena musali na Nzambe ekende liboso eza nango bongo boyebi ke mbuka oyo ezali ya mindele basala ki basala na bango po bato ba futela ba beta ba concert faut futa mbongo eza yo fele te. Donc c'est un peu ça boya ebele en tout cas beaucoup zala jamais dessus kuna beaucoup dans les rois mon pesi na pema. Donc yo kena kondimana yo ke kondimana yo ekobikisa yo c'est un peu ça. En tout cas bana mama nazo kotika bino non so boza vidéo na biso en tout cas comme habitude ndenge ezalaka kaka ko like ko chataka mwa liboko na yo wana ko s'abonner ona na s'abonner na note. En tout cas kende ko s'abonner pe kende ko partager pe aimer et ko sala biso wow et ko sala biso pe bien la famille s'il vous plaît ba commentaire pe ya malamu ba oyo nyonso na ba fort compte o ba ya ko sala ba ko finga na ba fort compte ba injure. En tout cas Nzambe a punir maboko wane lobaka mabe ekomaka mabe Nzambe a punir a détruire yango mais soko tepe commentaire na yo a bien Nzambe pe akopambola yo nazo tika bino. En tout cas la famille to komi na suka ya vidéo na biso
bo like, bo s'abonner, bo aimer et kosala biso bien. Nazotiela bino ya mbala ya suka boyoka La Baronne, Karine Mokonzi, mama ya Arieta. En tout cas, ekosala biso bien ponga na kata video na ngai. Le 19 mai. Le 19 mai, Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs. Bon, Adidas Arene et bungi sibino ki bon Zambé. Hein? Adidas Arene et bungi. Hey! Tout ça est Nzambé. Ata toke benda biso ka singa bo le 19 Pasteur Moïse Mie na stade des martyrs ba buka na makolo ba kuna miracle nde miracle. Le 26 mai. Ah? Le 26 mai biso pe ba na poto direction Zénith. Na Pasteur Mike Kalambay. Agni atababor. L'homme. Moto na Kolongebe. Oh, na mois de mai kao to aya opambola ma pas de distraction na mois de mai. Ya Nzambe. Keba na lo yenge tout le monde na 6e mois. La